Capage TV. Capage TV. Capage, c'est un pote. On peut aller dans PC pote. Moi je suis en kiss. Bon que ne ko se ka zo ka nengo ko vi ma miso ya yo. O mani miso ko sala yo pe na kion. Sara, e sari yo boy. Nika. Ko se ka no ma be. Ko se ko e sa ba. Comment tu briefes à Zupies, hein? Après 20 ans. 20 ans. 20 ans. Briefie. 20 ans dans la maman. Ah bon? Bah journaliste, baninga na bino mususu ya journaliste ya otengama. Bah balandi na ndako ba ke kokosa kosaye face à la groupe. En prévenir na tangi madame nanga lelo za munganga. Ozo likolo ya maputa wana. Siko bano ya lelo ba yebi valeur ya théâtre tozo sala te. Bango ba yeli yango mamizo o ya basi ba yena bango ba tiena bango tile. Na tongo ba bino o jouer eloko atongo. Mais ya tongo atiena yebi. Atie maquillage. Donc tala nenga zo takata donc itongo yango eza wapi. Yambalo, idéologie mbata utapi. Idéologie. Yela kabo. Te likambo ya kana mama na ngai José Mundango yoga makamba seta. Akomi ko finga fila za tamu tu munene Capage. Aza mutu omoni eboka babiboko ezaka na kisangani. Do babiboko no tuta pondu fila. Donc ça me langai. Tambula yo mama mukolo. Ozobima na bano ya mike bana ngo ya mike ba camarade ya bana na yo siko bimi no yo mama ale akamata kangi yo photo akale babimisi yango na muke papa sali nini appliquer crise mais oyo bana si alelo banda zwaki téléphone ata mobile zolo mobile ye wana côté amoni epé ata bonjour te ata papa bon arrivée ezate ya continue ka banini ozo solo na nani oya leki mobile na yo akoti c'est ça. Oya tika kimbongo yo lamba. Oya kipaka yo na bana. Maladi na yo, kolia na yo, famille na yo, na mutu. Mais mutu nga koti, oyebite soko azandenge ni, bele musa za stressé. Mobile alali balali na 2h du matin, 3h mobile le musa za na besoin na yo parce que yo za privé na ye. Mais moi si na téléphone, na 2h du matin. Na ba ex. Ozo solo na banani. O ba camarade. Nzoka azoso na mibalo bazanga kala akenda na Californie bakomo solo laka bakomo na oto mona mususu camarade nanga ya bengi ya kei kuna 6 jours apamba bimisi trouble mbile ye ala kima aza pa mbali nazaka pena jaloux na mutu te jaloux nazaka pena te na naninga ka batu nyonso tu nga yango yoka kanga te na makambo ba internet batu bazo so na ka ba comédie oyoka ya mbali wazate naninga ka to sala bomoko bolingo eleki. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci d'avoir honneur sur Balinga Rabiso, Botala Rabiso partout. Ngape esengo ezali pour bozo s'abonner massivement. Batu ebele ba komela kinga balobi ndenge nini émission wana depuis le cas maman Capage ozong sara lisusu doyen te. Photo yeba masolo ya théâtre za ndenge nini évolution na eza ndenge nini parce que ba icône na makamoteli théâtre baza lisusu ebele te. Na yokaki ya Freddy pa yokaki ba appel na bino en tout cas ça qui bien ba réclamation na bino ça qui bien nazana ya Freddy Mbalo Sombo na plateau. Bonjour et bienvenue doyen. Bonjour les kinanga petite sœur propre c'est Capage. Vraiment. De tous les toits tous les jours donc vraiment. Voilà donc c'est bon. La personne nous merci na Nzambe. O ya pesi biso paiement pour mingi lelo bazalité mais biso toujours opportunité wana. Tozana lelo ko pesa été zaka merci. Vraiment. Donc c'est ça. Merci à Freddy. Retour à l'émission ezande par rapport à le canal Capage Télévision. Oh non. Ngana obenga o diablesse parce que na niveau ya koyamba batutu bazosala na bango ba émission baza ebele ba misusu bazosala na basanzete ba misusu pe bazosala na babalabala ba misusu me oya yo do nazali awa to uta ki na bandal ezalaki extraordinaire awa et comme please toza pendant la galerie présentielle donc yo batu bayebi bana kisasa bayebi galerie présentielle c'est Capage ndia zalia wa toza na premier niveau donc masolo kitoko ozo donc mwana mwasi azo solo la masolo ya mikolo ya ba mama o ya kala donc c'est ça donc lo ngana sepela donc batu ba benga partout na ba Yougoslavie na ba soko ba Pretoria ba mboka musuna komate ba soko sika topona ka ba guerre nini Vietnam
famille et na Caroline du Nord en tout cas Fredo merci Fredo merci vraiment na maman kitoko vraiment OK merci à Freddy piste à théâtre OK non bongo et continue malili pour na nini ya ndimosi azali kobela problème en raison ndeni parce que c'est urgent to banda non na to bandi vraiment na yango donc nzambe abatela kaka vraiment pe na yebi nzambe oyo to sambelaka atika kataza na foyer na ye aza na famille mwasi bana bandeko banini bon to yebi nzoto iza nzoto kokola pe pai eninganaka banini ata biso omona moso ya minga mais na zo santé ezo permettre te mais na bokasi ya nzambe alors na pesa non merci na mama première dame pesa hôpital pour na santé mama Denis Nyakero merci vraiment na hôpital apesa kibiso alors il y a ni mos na momo azakuna à kota ki liboso asali 9 jours à 10 jours abimi merci ko déranger lisusu azakuna na kanisi bon mona menzamba opambola ye bato yo penda balinga kabiso to mona ki madame nangazo lakisanga bato mususu nga ba communauté ya kofinga musuba zoloba so lingo yede ba artiste na yote kofinga te yo pe uza mutu lobby ezape tourna yo donc soko tozalaka na bambongo yango biso moko na musalo biso tosali lelo na ba 41 na onaza na mbongo nanga alors na olelela mutu te ekona kobanda nanu po lisungi ezangaka te okoza na mbongo kapage oza na ebele na ningi na bala kapage lelo men bandeko bakoyaka kotia bala tina mbongo ata ndenge ni fo bango ekota na contribution ezalaka kaka akoyi kozala pe banini me yale ekomi na moment oyo basenge ebele ya mbongo po balandela santé na ye balandela donc yango amoni azolela mema mosusu aloba boniko bozwaka bambongo ka basi na babar bamanini bamona babasi yango wapi toza bamarie eloko eza te tozobundaka kaka tozobunda yango mpe ya pamba te ya kosepelisa bino na bandako na bino eza ndeke bananu tozwi moye te bakipaka biso te toza na biso bon tofali na biso kaka ndongi donc soko beli obandi ko banga yango na wale laka mama donc akata contrat wana kutu te po eza pasi mais quand même makambo o ya ba maman tous les deux mamans ezo pesa pe le kola moi zizani par rapport à bateau ya poto banda ko ede bino kala ba koma soki likambo bo senga ba maman bozo pa ba maman kotana bo vana bonde maman Olive na maman Denise non maman Olive très bien maman aida biso mingi vraiment il faut zala ndoki pour wanga na mama wana donc la première dame manzo mama Olive Lembe donc ngai surtout neti ngai donc lelo soko lelo nazwa mo sika kolala grâce à maman donc il très ça qui biso vraiment bonne donc non donc kolinga bartiste ya mboka na ye kotambola na ye na ba avion kotambola na ye bisika tozolia na ye sika moko donc mama très simple donc aida kibiso apesi azoloba na biso kaka zala maele po boza ebele abana ngana okanga malobo abana loba le trop voyager papa Freddy boza ebele baleki na bino pe bazoya ebele na komona mabete so lelo akomozwa pe baleki ngana komona ngo mabete parce que mama alobaka alobi tango bozwa bonga maka tango ngana zwaka na nga pesa nga mutuka na nga ngana maele na ngana lobi na luke sika akolala donc c'est ça na zwaki yango na jupe mikana na ngana la kisango ba maman gel témoin na lo dossier ça eza fierté na ngai nzamba pambola et toujours donc na koza la ingrate mama pe oya lelo ko remplacer mama Denise Nyakero na pesi ba mbote na papa esika bazali ba pesa biso hôpital donc yango pe zo de tale bela ba mais babiso balobi bazo réclamer babi bokoma lokwa na mwa système à coterie kapasi nga pena oyebi nga vie nao nazalaka pena jaloux na mutu te jalouse nazalaka pena te naningaka bato nyonso tu yango oyokaka nga te na makambo ya bainternet bato bazoswanaka bacomédie oyoka ya mbali aza te naningaka te naningaka tozala bomoko bolingo eleki po fo tozalaka tolinganaka donc l'air nga mpe babengaki nga kobengaka yaka na bafoto na nini banini nayebi na nga te na bazoyika nga bajoini nga na mwasi na nga na bana na ngai c'est fini oyo mosusu wana nayebi kutu te oyo soko ebandaka ndenge nini na lisolo na nini nayebi kutu te nga babengaka kobenga na elombe abengi nga alobi mon frère yaka na ba carte na yo boy na mingana balobi babana nanu na ba vie alors babana na ba vie neni po ekotika la te po via ko bela pekaka bana mikepe ba ko belo ba swaki ba zo na yebite donc c'est ça ça tour à tour merci en tout cas tozana doyen yemoko yambalo sombo la queen mother yambalo idolosha mbata utabi idolosha yela ka boy te yela likambo ya kana
mama na ngai José Mundango yoka makambo sete tetindikana bao bacha biso poako o bachaka biso poa donc o bachaka biso poa na pesina no mbote na Londres ndenge ba otala biso na kapa chier yote moi ça mokusa leki mokila nyoka nelenge ye wana donc mama Chanda na Londres na pesi ba mbote sikazali et puis les grands coach na Switzerland Thierry Sandala na pesi ba mbote mta somela biso ba caméra na fidèle Thierry Sandala na Switzerland asombi ba caméra quel mo omoni bato ningo wana ngai na lelo nzambe po chasseur soza na munduki te obandi ko louer munduki bakobotola nguta na pokwa donc mais après si biso c'est il faut azam to féliciter et puis na bosanité passer nzeka petit frère propre et puis na bosanité na pesi sumbote na DJ Ngalf na Londres kaka bao ba edaka biso et puis na bosanité chéri à moto camarade ya Mejengo Lambi na Londres Coco Kiyondo Coco Kiyondo mobali ya papa Didi Mafinga na pesi bino pena Coco chéri de moi Coco Kiyondi donc na pesi bambote et puis na bosanité Amoli Mabasa na kata Londres lisusu papi musui et puis gada ngadi aussi sika na vandaki une année 6 mois na vanda na Londres donc na batu mingi plus que na Londres boni venga dosi très bien azali et puis na bosanité Chantal Machozi et puis Rivenkono webi Rivenkono Rivenkono garçon yo oyo ba pesi pouvoir oyo a remplacer cerveau signarcos na côté ya kolata mais bata ba saper ba na moni ba guerre ezali ba zo bunda na kuna donc mais bo konti ba pesa kango na moto ya kokani na yango donc ngana kota kama kama na bango te ngana za saper te mais de Rivenkono a sur la biso a mérité po ba kolo histoire moto ba pesi ye biso to monika na ba TV que Rivenkono nde king de Makuta de Kimakuta donc motema ya petit na ngai maître Chamon na pesio bina bambote sikazali topé manano wana vraiment en tout cas merci na ba onyo so bazolanda biso to zona ba spot publicitaire na biso après to zonga pona bombarder les sous la queen ba question belé merci
chez MAM. Pour une tenue tendance de saison qui donnera le ton à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kessavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832 +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Merci en tout cas pour notre partenaire na biso ba onyo so baso soutenir biso d'émission oyo bobenga ya Freddy amon apena que aimons nous vivants tant dans un bon mot to la xarake ya Freddy alongola biso ba stress ya Freddy aimons alongola biso ba souci asalaka imu ya ronenge ya mukiete grand artiste na biso ngai nazo yamba epe na capage télévision to pesa ka honneur ya Freddy allo téléphone soki nde allo téléphone danger. Donc, eza esengo mingi ya komonaka bato bazo bengo na téléphone ya umela. Vraiment. Nzambe abatela oto tikalika na yo. Donc, toza ebele mena mosala ndenge bazo talela bangai te biso nde ba fanatique nde moto balobaka na biso soko ozo sala musala no malamu. Na oti ko sala vidéo impact à danger. Na lakisi nazo te ya mokili ko lakisa ko seka eza na kati parce que na oti nango na makila biso tozo bana ya minzoto wela donc to oti na makila donc ozo te parce que tozo te tozo kota biso to kota kana banda kwa bato nyoso kapage et pas ba chef de l'état et pas ba ministre ba PDG ba sango ba pape ba nani biso to kota kana ndako wana il faut to te po bana na bango ba se bakoli alors makambo ozo tala papa na mama ba kotala tozo ngisa pe mabala donc na lakisi mokili ndenge ezotambola yo mama mukolo ozobima na bano ya mike bana ngo ya mike ba camarade ya bana na yo siko abimino yo mama ale akamata kangi yo photo akale babimisi yango na mokili papa sali nini appliquer crise tozoteya mbalo tokomi na lo téléphone alo téléphone ndenge nini basi ya lelo kapage bakipaka lisusu bamibali ta bango te po mobali no na ndako ya bali yo aza so mobali na ota komi papa wana za maladi kolia makambo nyonso lelo basi ya lelo bayebi yango te pota ko biso tozokola tozomona omona mama na biso ba okange suki wana j'étais encore nazaki na ba 16 ans 17 ans mama biso ba okange suki na camarade na camarade na uti kuna na ngambo aokange suki kala te mais père à côté mama oyo sa camarade ne zana kipe dans papa et c'est que papa koya alongoli na nouvelle a tourné au journée les gars non ça va ça a été mais bon oye bitaka moi le kopesa ngate problème qu'il est on est ça c'est alaki ozomona pena que c'est bon mais les l'homme ibali ba comment kozonga na ba sachet na maboko na 17h bana ba olia l'air nini c'est ça donc ozomona ngane ngama kamuna te yaka yango wana nazola kisa mukili donc papa zolia mama zawana donc ozopesa papa petit azopesa papa appétit à kolia papa dinga si ça bakisi mo msuna ono ça bon c'est bon déjà mais oyo ban si alelo banda zwa ki téléphone ata mobile zo lobo mobile ye wana côté amoni epé ata bonjour te ata papa bon arrivée ezate ya continue ka banini ozo solo na nani oya leki mobile na yo à côté oya tika ki mbongo yo lamba oya kipaka yo na bana
maladie na yo kolia na yo famille na yo na moto moto mais moto nga koti oyebite soko azandenge ni bien ça stressé rien atremi azwa sikoyo leki ya camarade mwana ya yaya na bango akoma ndeko lambelaka mobali na ye occupé na nous papa kuna donc soko papa ndenge ni papa on soit deuxième fille deuxième femme c'est ça autant appétit donc tant vous avez olé kuna mais soko yoza wana oliat mais loko yoza te omona bengi ne bana oyako obotika no papa liate yozo ganga ka kuna mais bana basiba ko oditika bango balia tika bango balia c'est ça est-ce que vous comprenez là tu as mon pièce na bi allo téléphone donc basi bakipaka susu mibalité mobali alali balali na 2h du matin 3h mobali le musaza na besoin na yo parce que yoza privé na ye mais moi si na téléphone na 2h du matin na ba ex ozo solo na banani o ba camarade nzoka azo na mibalo bazaka kala akenda na Californie bakomo solo laka bakomo na auto mona mususu camarade nanga ya bengi ya kei kuna 6 jours apamba bimisi trouble mbile ye ala kima aza pa mbali mususu donc mobala azweli ye visa mais ya kamati à partir atanga komi kaka ngando atamboli donc nazoteyaka bato télé allo téléphone moi si pièce de sala mwana nanga ya mwasi abali mobali na ye fila akomi ko finga fila za tamutu munene kapasi aza mutu omoni eboka babiboko ezaka na kisangani do babiboko na tuta pondu fila donc ça bilankai donc fila mo abali mwasi na mbongo mais c'est quoi maman ya fila amonaka mwasi ya fila na ba 3h du matin po maman ya fila mwana ne mususu ya mobali azaka na Caroline du Nord na mboka ya ba Benoît Bamanga na mboka ba Benoît Mukendi na Caroline du Nord donc bon asolaka na bango ka l'air wana na moi po biso ko toza ba 3h awa kuna baza na moi décalage wana ya ba 7h du temps amona kasiko tuka kote amona mwasi ya fila na ligne na 3h abengi mwasi na ye mwana ne ya mobali ani pama yango mwasi no alala kate mobali lokwa mobali asa lemba akotuna sikoyo mwasi alobi mbelanga kuna ngana sola te ta mutu munene akoma finga na mobali sikoyo mwasi anga zo finga fila mutu munene bo nanga moko mama ya mwasi na yebi peke bokilo nanga za mutu munene mais sikoyo donc na fandi na bengi mona nanga mwasi na conseil na basaka na kanal libala te c'est ça kende na boulevard kende na Chetemba kende na 155 kende na bisika oyo bato bazo sakana mo omona ndenge basi bazo tula makasi mais yo nzamba pamboli yo ozwi mobali na yo komisa ye privé na yo bondela ye papa c'est ça kofinga mobali kofinga nzoka camarade ya mona nanga mwasi tantini Linda lokola ya za ba PD oyo bazaka ba nini allez boni boyeko akomi ko finga na fila po afiki fila po na nini po yo moko mwasi opesi nzela akota fila za na likamba koloba te fila komo ya na poka boyo onga do fila zo kota na ndaku mwasi zo kota na 19h outi wapi na uti sika bato ba utaka fila na beta yo komi bana misala ba pekisi bani nzoka bato ya sololaka na bango asololaka na mobali moko ya Paris abi bwakisa yanke wana ngama ona so ya kobala yo abebisili bana naloba na ya abebisili bana na suka ndenge tozokenda ko suka wa na oyebisa ba fanatiki na biso ke tozokoma na suka déjà bato ba sepeli na idéologie kitoko ba félicitations yeli biso ebele ba bien en tout cas otei bato na niveau moko impossible donc mobali yango aye a signaler moi cité naza déjà na flat wana fila dwi déjà mwana musala yebisi patron boya mwasi na akoma kokotsa mibali na ndako awa lero yo kendaki voyage quoi alors mon fila azwi courage tellement ningaki mwasi za mwasi kitoko azwi courage aya yebisi nganga na papa na koloba risuni po na lobi na lembi bana baso lelo bana bayokaka baboti te allez nani esali nini babengi na téléphone mobile aye fila yebisa la biomoni banda lelo bimaka na yo ndenge olingi po fila kutani na mwasi mususu azosenga mbongo na bar mwasi malamu me mobile asala ye filme
po ezalaki swa na ye te makambo tokotaki koloba yango wana tokoti swa na ye te azwaki kaka po kaka lelo abotisi asali nini sikoyo komosenga kaka mwana wana kolo tata na ye azali aosenga mwana ba akutani na fila te aexplike fila alobi bon azweli ye ndako ya kofutela ala sikoyo ye ayebisi mwasi alobi bima nao nakotunaka yo lisusu te soko moni nga natuni yo monanga mbwa mwasi abukani nakoseka bango na briefing ya solo ta mutu abi merci mutu na nga baolula nga un jour lere mobali auti poto aya akende kotana na nini bo amona mobali mokuse lokola nguma koma mobali moto akanaka te so moni mwasi nano engambe ya mwasi siko mobali awa elongi neti mpose donc mobali lokola mpose mala moko mwasi na mabele émotion asala ya kozonga na kata ndaku akuti mwasi mususu po alongoli ye kuna po ya kima yibi na mbongo ya mobali nzoka mbongo yango ezalaki ya musala bakofuta bato na musala ozoka conseil kote tozali baye koyebisanga ngabi olakima te epa na ngai awa mais ake wapi nzoka nde akokutana na mobali no makambo do c'est ya Freddy neto lobi peka makambo pesi conseil penza ya makasi est-ce que moi si ya libala akoki ko solola kana ba ex na ye moi si aussi babali foza la ndumba tika bon wana oza moi sa ndumba nande oui très bien ça na ndengeni redi ayembe alobi nzemba ngwe kiminga ya redi ayembe alobi lelo na kweli nzambe redi amisi webi nzembango alobi oyo nyoso tozalaka ba camarade lelo na komi mwasi donc inasi na bali oyo elekaka ese eleka mais lelo nakomi mwasi ya moto donc c'est ça donc yonde moto kopesa mobali na yo valeur koma yo boke na matanga na mobali na yo lokolo moni ex na yo kuna okomi kokokosana kama masolo olekana kuna yo ekosaka na ngate ba ok yo songi bato lokwa biso na oboma tika boy ana oboma oyebi basala ka jena mama mwasi te babi samso bazwaka epona nani tikala famille epa na nga famille kotikala te po otrahiri ngai tala bolingo eza eloko mosusu kapage bato bazosouffrir baotala bandeko na ngai basi bazosouffrir omoni mwasi mosusu ko alingi mobali na motema moko mais mobali moto aotrahiri ye mais mobali mpe mosusu alingi mwasi na ye mais mwasi azodo bolingo eza te alandaki mobali ka mpona na lochocho soko bosilana esili parce que okoyebisa mobali na yo ke tala na opesa ye mbote mpo ye mobali na nga azaka mobali na nga oloba te ekomi kaka bonjour mpo mobali mpe ayebi ne te mobali mpe ayebi te omona mobali yango bango ata bamasa na ye fo momi mongwe apetiapa azwa yankeaka wana omona le mosusu danger nzoka yi orkeria komi mwasi ya moto fo yo mobali otosa bato lokola biso soko na moni mwasi oyo ya bala en tout cas je les respecte donc mwasi la femme d'autrui mwasi ya moto oyo babali kapage donc mwasi ya libala asolaka na ba te basololaka mobali ayebi te kazaka ex basololaka mobali ayebi te poso mobali ayebi bosolola te mais sikoyo mwasi oyo ya malamu asolola no te po atrahir te aboya obanda koloba buzoba po mobali na ye ayoka ayebebisela ye bagene na ye donc c'est ça mwasi amayele ye wana oyo koyebisa mobali na oke mobali mabe ezali nini yo bozaka quartier moko omonaka fille yango abimaka na garçon wana yo sikoyo oye kobala fille yango boyebani na garçon yango yo moko souffrir po so omoni eka omonaka baosolola po bolinganaka na quartier po yango na malamu eza mabe nini ata camarade no akabona na mobali na mwasi wana tanke yo oyebaka kolinge te kolinge te azalaki mwasi ya nani oyo azalaki mwasi ya José Mondango oyo azalaki mwasi ya nani oyo azalaki mwasi ya Pichukani yo yebaki Pichukani
mais siko yo leba kabwani yo bali mwasi yango c'est ça mais moko boko na matanga moko bovandi obena fête na mariage omoni pichukani yo moko bando yo kango diko bani ko mona soko mwasi na ke moi petit besoin pichukani pas telemi on dirait ba ke ko solola yo moko okoyi ko piquer crise pona bilinga linga mwasi ya moto so oyo yo yebi balinga ka ete. Ok, bon. Merci en tout cas, Yafredi, toi qui est vraiment très kitoko. Yafredi, tout le monde a qui 2 minutes à qui petit na yo pensa ya makila. Problème ni ezaki entre yena ans. Ezaki problème ni te ki bango poto moni pe mamu elali. Bon, polémique on ngai hola mukawa. Tenga na pekisa ki mingi ans. Po ans azala ka soka uti poto amona kanga. Ok. Wana mwana na ngapena José de Londres ba ka so ba yé bamona kanga. Ok. Bayebi paka ye wana. Oyo bapesa elengi po bango bazala. C'est nous. Ko boya ngote. So boy bano pe ba ya lelo ba to sabinote. Donc c'est ça 2 minutes ya ki amona ngate. Bon amona ki ba camarade oyo yayi. Donc amona ngate azaka petit na ngape bien to non za pe bien. Bon na yebi to soka zongi so pas on po na yebi na ngape da. Amona ngate lo côté nini te atuna pete azaka na potote. OK. Biso azaka na kini. Donc mais na yebi te soko ansa azaka na potote azaka na Maroc. Donc ezaka ke koya kotala vie na opese bonjour yaya okende kinga ne msomo na koya mona parler apeti na biso apesi nga honneur ayo tananga ninge phénomène so bazalaka problème ni boye omona nga na ndako c'est ça donc c'est ça yango na mona na lobaka l'air nyo surtout mukakoka swa pour c'est ça donc asaza ningo wana na pekisa ki na daza mutu nao soko mabeza li boye baka ko bongisa bo benga na bo sololi makambo ko swana et puis mabena bangoni bo mema kango na internet makambo na bino bozo mema eza ya coulisse pourquoi bozo memango na internet po bato bazo tala ba pesa bino ate loko te bango kutu baoyo ka kutu bango ba bandila ngoli susu tutala nano itikala ni asa koloba nini si tete sala na ba na ne répond plus. OK. Ah ya papa nengo lobi kana répondre te répondre peut-être yango moni tango lobi c'est là et là la ponga na pekisaka mais na kabola bango te bango surtout bazabala na. OK. Ya fadi mbalo soboto zana okana yo polémique ope balingi bakotsa entre mokonzi na Fally Ipupa yo zambiaka ya mpaka ya Fally Ipupa okoki koloba nini na ba fanatique o ba koma mo agressif côté musique. Merci vraiment. Réaction na yo rapidement li suspona podium héritier watana be komona wera komata na podium mona mwana ewa te obaninga nano na grand allez ton succès na confina politique nga benga Evi Antoine vie na ngai ba vie na biso ba sali bina ke ndule banini Fally azali mwana grand frère ya vie na ngai abenga nga papa leki na koyebisa que je suis désolé ya ozong c'est là que en tout cas na yebité naza comédien naza pena musicien te naza pena na makambo on apprendre nga merci mais en tout cas naza dans la porte si comme on a fenêtre ya kokuzong c'est leur réponse parce que wana eza papa na mwana siko ngai na kati ya makambo mibale nazatana so batuninga na tribunal na lobaka sente mdaloba ina ngake baswana kikuna balobaki bangote ba fanatique kutuna loba ba tie ba nini ba nini siko ngai sente ya na yoboye donc nazomona ta fenêtre te malamu kuna ye monsieur pana otosala makambo abale tosolola mais makambo bango mibale en tout cas bayebi ba bonga ona père na ye o ya bimisa ye wana mwana na ye donc ngakutu nena mona ka bango ba concert ba betaki ba ye pa la et ça là nga bien non nazata na moi ozong selote po na yebi ata bandeli na suka te kamuni ba we donc naza kuna ti Watanabe na de Weranson même podium makambo ya wana musique te sikoyo o wana na ko loba eza sengo ya papa wana papa na ko loba eza sengo ya papa ko bota mwana na ye akomi mokolo boye aye ko beta na place ya malamu papa ye alandi aye kote mwana na ye azali aza ko honorer papa na ye papa pa ye ko honorer Watanabe héritier donc na pesi pena petit na mbote ba courage na banzembo kitoko neti nzembo na ngana lingaka pa na ye gombe na gombe donc ya président Daniel Masao chaos technique donc ya ko boma ngana sentiment po ngana c'est nga elindule ngana bini na ba pepe kale ngaza lelo te ngana sali makambo yo okoki ko comprendre yango te
donc na pesa bato elengi kozala mama misu bakoka te bakomi pede donc moyo koma lokola mege lokola mama mbali ote eza mwa pasi mais nalingaka bakoma kaka lokola anga mais je ekomi ya ndenge wana le mosusu bo basalaka po eza boulot donc c'est ça mais na gombe blague te pardon donc yango wana nzembo abeti nzembo ya mikolo yando wera soni igwe wana ba oya biso to bandi lelo te ya tous les temps to ba jibe mpiana papa chéri di moi mobali apembe akotsa kangungi na ndako te di wana ya zongisela ngaka yambali oyebi ke lelo moi moko donc c'est ça donc la pesi ba ombo to Mikolo komika toujours mikolo toujours yambali toujours mais prêtre olobai na ngai presse olobai na ngai na bengi na comédie abi yambalo je suis à Paris ngabi bon soko na ye na luka ti ya luki ngate soko na comédie de susu ozongi de susu obe ozaka yambalo obi yo kamusanga donc mutu wana za mystique jibe mpiana donc akufeli mutu ne moko danger tellement na moya matin mabimi sikoyo segi abengi ngano tola na mutu na ngai tokie tola ni tokie ti cimetière to komi kuna siko moyo nano monate siko fo zwa pena mukulu atelemi na bayoji ngape na telemi ngasiko pembe ine na oseka diko po ya ko ka moyi te kana padinga so atalinga ka wana tuninga nini ngabe nini nani yambalio obike mama na moi moko donki angaye sege soga balu sege yoga sege pre ngala si selie praise demande atalinga yambalo nini ko ngabi na nini obike lelo bana mona ba moi me ba mama na ba moi pina na niveau moko dongo do azat donc c'est ça ngana zala na bango na vivaka na bango na vivaka na bato théâtre ba président nyo soit théâtre en tout cas na respectaka bango en tout cas tout le monde briefie à pièce après 20 ans 20 ans briefie 20 ans na la mama baye ba journaliste baninga na bino mususu ba journaliste ya otengama baye balandi na ndako bake kokosa ye face à la groupe banini ya FC banga bino boye banga c'est ça bino boye boko sangai po amona kanenge ngana nyoko amaka amona kanenge na sala lelo ya zalo lelo kapash azotambo na bajipit ngana otambo na ye pano siko na ye na moto c'est ça opesa kama ambiance sakana leader moko na otanga komona eta otuna ngabi yamba yebisanga mutema wana ya yo ponga na ninga nga ngote na obotola ka ngamo pe na yebisa ngabi koboto le carré donc soko mutu ede na mokili po il faut ye kam tazungisela et koko zonga pe na nzela ya moto mususu ata nzela bana wa be na nzela ya bana na ngai papa wana vie wana azaka bien na mokili kosolola na bato kosolola boye mais mwana na ye loko atangi epa na ngai sengo na ngai natangisi bana na ngai donc lobi kapasha kozana lelo comme société munene anazwa mona ya mbalo na chaya ayebi okoma komona tableau noir eza esengo ya kopesa ba parents na olokumu c'est ça en prévenir na tangisi madame nanga lelo aza munganga ozo likolo ya maputa wana siko bano ya lelo bayebi valeur ya théâtre tozo sala te bango bayebi yango oya basi bayena bango batiene bango tile na tongo babi ne ko jouer eloko atongo mais ya tongo atiena atie maquillage donc tala nenga zo takata donc itongo yango eza wapi donc c'est ça nzamba pambo briefing non déjà on a passé déjà mbalo yo pièce ni mobimba na oki yango atiela ngo titre yango bi pièce par pièce contre pièce contre pièce pièce contre pièce ngamona tuneza nini amina nga père zelaka yo bakisa ba mungu bakisa ndenge na bakisa kina libala ba mongo oto sala kina petit na fiso sai na pesi mbote mobala mavero na pesi mbote donc libala ba mongo ya ye na idéologie ngana la kisene ba mongo ba vivaka tozo kota tina ba frigo to kato kufa kapa joli to kufa to kota na frigo nzoka frigo ya sika soke kangami fe funga ma 5 minutes sika boy to ganga na kati tokufya bake kozaba marto babuka nini babuka ikanga toyebaka te tokangami kanga tokufa ne poisson de mer na poisson de mer
donc makambo tosala mais bon risque rapé naza makolo ba pota risquaka surtout ngai nasalaka makambo yo oyo ezalaka ya solo vraiment moto azoloba otuninga bima amba lobetaka mbata oui bongo le tokabolaka mbongo ezala lukuta na mbongo ya lukuta nde na mbata tosala je donc non po bato oyo bazotala biso omona avandi boye papa musa azogangela mwana na ye alati bakamarade bavandi mwana alati mwa mini ya moke awa bakamarade nao baza batata ya mwana wana te c'est ça yo nde moto oza papa ya mwana wana oyo mwana no azosala na milimo ya bakamarade nango bazokanisa nini c'est ça yo lobi te ntango bakozwela mwana yo lobi baviole mais yo moko mpo nga mwana na ngai tuna meja oyebi so exaucé aza na bamarke na bango wana bakupe awanga pas dehors kuna na ndako ayebi mama baona aloba na lion azoya mpo babengaka nga vie lion kuna donc c'est ça donc brifi napesi ye pièce mobimba tokende na biso ya misika te pièce par pièce contre pièce donc alobi na ngai naokanisa ngam nazozela ya yelanga yango nalamba yango sikoyo na bondoki mpo ngai neti obandaka banda 18h ti 6h atongo nga na ye nga na ye aza oyo yanga donc libanga na nga na loni donc oya te oyela ye loyenge mpo oyoka yo te oyoka yo te alobaka na ngai na oluka nini c'est ça donc c'est ça moto nyonso to abotama leader te moto mosusu abongaka kaka na nsima ya moto oyo basala bagroupe lelo yebisa ngai bakoka ata kokoka eloko nasepelaka na tito alobi na ngai yaya vanda oza c'est ça lelo groupe 25 ans c'est ça manga moto omonaka kabasi omona ta mosu na ye mpa na yo okabeli nga 100 mpo okabelaka nga akabelaka nga ye omona badesa mpo tobunda na eloko oyo tobunda oyo omoni oyo tobunda totya bapierre na biso nazokontinue kaka donc omona mpena donc nalobi lisolongo ndekima ngai bandela eloko yango tito yaya 20 ans 25 ans yaya omona mpena ovandi na ndako olamuki bana ya groupe batombami na tongo sikoyo otali na poche oza na $150 fo boluwe caméra lelo wana toki bacaméra te bato wana bacaméra ifo balia ofuta bata montere bango bazwa batransport bamisu bavandaka na banzele bamisu bavandaka na bakingasani bawapi sikoyo $150 yango nyonso ekoki kutu te sikoyo ndako no elali nzala fozala na mwasi wana oyo nzambe atindela yo andimake no ekende nango mpo lobi ekoya po lobi ekoya tobimisa tolona po lobi eya donc kozala na mwasi ndenge wana yango nayebisaka nzambe merci donc c'est ça kozala na motema mosu okoka te $150 napesa bato wana mosusu bakende nango sikoyo nga ndako na ngai elala nzala donc c'est ça donc ozala na motema wana linga eloko yo okomi makasi okomi molai monene parce que olingi eloko na yo batiaki songisongi kuna balongolo na bandale sikoyo lelo toza bayolongola biso so balongoli biso tokokoma na ebale. Merci à Freddy Tokende, phare d'essai, encouragement. Wana kutu. Soda mboka na biso bazo bunda. Wana penda à vos ordres, na pesi penda mokonzi ya basoda na biso mapinga pina longonya bandeko na biso kuna donc kolala pongi malamu te mais mikolo babengi nga balobi tokoma kota ndako ata 23h donc c'est ça na phare d'essai viva FARDC viva FARDC viva donc kitoko na leli musala bango baobundela mboka baotangisa makina na bango pona mboka nzambe abomba bango abatela bango vraiment esika bazali donc mama naza na mbongo te contribution na ngai ezaka neti mukwana bugumesa na soka dima asala ki marche munene pona ni na FARDC nazaki na tournage mais na kati na esi bango bozela nganga na kota no marche wana na ataki tricot ba komi pena FARDC mapinga ya ekolo donc natambola ki vraiment merci papa muya ya pe on dirait azo sala le roman na ba comédien on dirait pona biloko ya FARDC on a papa muya ya bengi ngajde ya bengi ngate bo ye pena benga
nga mate. Oh, papa mi ya benga ho. Abenga nga te. Ya benga nga ite bo nga na bomba nga bo benga nga. Seke dam su bato ba senga ba sala ba liste. Merci mingi na ninga ko loba. Ta omoni siko akotala. Omoni motema ya bebe ya ba congolais. Félix aloba nini? Ezaka ya biso moko. Siko pa na biso ba comédien. Omona pena mutu moko zo luka ngaza ka bona fan. Téléphone. Jambalo bonjour. Oh wapi on a bengo partir États-Unis. Pardon, naza numéro pena posa papa Koba. C'est ça. Directement. Yebisanga. Ato boy ko pesa olobi ke naza na ngote moza na ngo. Est-ce que yo kasi boli mbongo alinga tindela Koba ko pesa yo? C'est ça. Pourquoi lingo pina muninga na yo eloko yo lipamboli ekije pa na yo? Jamais. Naza kana ba numéro na ngo nyonso. Tuna bango nyonso bazo kanga baloba via ba solo. Ngai ngande mutu baloba ka bazana ngo te. Mais ngai na loba nebi na kata. O numéro na WhatsApp na tiango pe na registrer pour na obosana. Na luki numéro a Koba na komi ngo na papier. Obe exaucer ya ka style nga numéro. Apesa nga ta ya Koba. Pa na tindeli. Vraiment. Na mo ka zonga ya. Na moni pas si pour na zo numéro. C'est ça. Merci na oyebisa yeke mto pesinga. Vraiment. Et le kika 15 minutes de Koba benga. Ya. Merci. Ya merci ya. Yaya nzamba zong c'est là yo. Vraiment. Et ça dit le côté mongo ba pesi Koba eza ya ye. Yo soko kale Koba eza ya yote. Ba ko pesa pe yote. Chikicha cha. Merci en tout cas Freddy aussi ça. Ba salutation et puis mon gentil merci l'assistance dans yo la capage télévision na assure que ministre na biso ya média Patrick Mouya ya azala azo continuer ko zala émission radio mo na raso continue à déjà yemo benga. La personne nous mbote bedana honorable Patrick ministre a combien d'années? Avant ministre. Ministre Patrick Mouya communication. Il y a yoza ya biso ya communication na personne ministre Patrick Mouya bonjour na mama isika bozali nzamba pambola yo et puis na personne mbote vraiment na koko kiyondo chera moto bisou motema papa pasteur Didier Mafinga na personne mbote et puis na bosanité RMM Roger Mafuta na kati ya Bruxelles na peso bambote mwasi ya mondele di siya ya nzoto mike molai na neti lingosa na pesi yo dadi lingosa na pesi bino dadi lingosa na neti lingosa mwasi ya mondele na pesi bino bambote puis na bosanité na Michel Bongumba Ifona mwasi ya mongo aleki nyoka na sentiment na pesi yo bambote alors na pesi mbote na ser na ngai vraiment na lingaka mingi yamba loyo na edo zoyal la rose bombula na pesio bambote puis la rose mboyo na pesio mbote toto monama o ba kozanga lelo na kapala na pesi vraiment grand prêtre Pito Lukaya moninga ya Benoît Mukendi na kati ya Kampala na pesi bino bambote puis Jojo Mandiki Mapata na kati ya Nairobi na pesi bambote esika ezali puis na pesi mbote na Dieu merci Mbokani le grand jogo room matumona bitangandu la petite ozeble na pesi pe na bambote et puis trésor loi moninga ya jogo foulé voilà les qui la propre mon en tout cas la pesi bambote puis petit frère na ngai to yakina na ko za bangate Sabalo na pesi mbote petit frère Sabalo grand artiste ya usakanati aza mukuse aza imoro aza nini donc na kosi yote mama na comédien ko sakanate lobile ro mona o yamba la jukisi baza wana na panga do baza kao debu donc ba petit macho apanga ba obede équipe timba omona bango na makambo pa pamba te so bango ba yakana musala bon na bakisi susu na pesi mbote na José Mondango moninga ya Lebis Lengo na Paris et puis na bosanité mamboyo mwana ya pele loko karakata Italie alors na suki wana nzawo na bwaki bangote tukape na bokota mabonde lipenda donc kolibanga ya mbalio talanga malamu yebaka kosolola eloko eza pa na yo kosolola kate en tout cas obazuite kota mabonde linda kosi yote Yesu na ngai talaka babwaki baninga yote yeba kosolola maboko makasi ezali kofi te omondenge esopio kota mabondeli mokolo kapasa koyamba ngai okosepela bisu bai
En tout cas, merci à la grande équipe technique de Capage Télévision. Merci à maman Nabiso Dorothée Madi, la crème de crème. Merci à maman Ariette Ouam, mon sœur Nabiso. Merci à Barones Basouté Nabiso. Bonsoir partout, Papa Dior, merci. Papa Nabiso et même Ponda Mali. Merci à l'équipe Mobimba Capage Télévision. Merci à maman Kassi Boutique, maman Rosette Nzouzi, Bato Nyon Sobalinganga, ya José Moulumba, les Bogards de Birmingham, ya Barça. Ya José Moulumba, les Bogards de Birmingham, ya Barça. Merci, en tout cas, merci à papa Raoul. Merci. Naba Onyes Balandi Biso. Bo benga ya mbalio. Nabinde bo sepeli sa keso auti a. Bo sala ke zonga su ye moko sana e bisae. Capaz, pesa kapote. Opo nenga na pesa mbote. Moi je azana kisi. Boke ne ko sika zwaka nengo ko vima miso ya yo. O mani miso ko sala yo pe na kion. Sara, esari yo boy. Soko lukiga ya simba kakisi. Oui, asimba kakisi. Asimba banifakini, balgon, bani yokota. Oko fima lisu na yo pe no fimi, o vimi liso pe ne vini yo pa. Dokora bipeno. Comment no kubima. Nika. Konseka no mabe. Konseko ya mabe. Bipeno. Bipendo. Omona miso nete kwai. Bipendo. Tara bipendo. Bipendo saka ndokite. Beta ndeko na kai. Tara bipendo. En tout cas, merci Bingi. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands.
Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la Maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beaux, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Capage TV. Capage TV.